Voilà, soyez le bienvenu, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News, votre émission Short News qui passe religieusement dans notre site EHP Media, site déjà Tomesani Nango, Ezoye Bisabiso, EHP, Edo Amani Production. Voilà, c'est votre orgueilleux serviteur Ekibumba parce que tout le monde est devenu humble serviteur. Moi je ne le suis pas, mais c'est à vous de juger si je suis orgueilleux ou pas. Voilà, lelo toye penza ko solola lisusu na tina ya musique na biso, musique congolaise tozo kende wapi. Tozo kende wapi na musique congolaise, toko yebisa bino, toko adresser na bino bandeko bo sala mabe, à l'occurrence ndeko na biso mundibu bongisa musique, musique ezaka ate otanga bêtise ezo sala bien te. Vraiment ezo sala bien te, ndeko na biso brigade bongisa animation yemba bien ndenge ba redia miss ba yembaka ndenge ba stino mubi ba yembaka batania na ngai na lingi yo mingi linga yo zonga na kininga donc ndenge wana kaka nous sommes pas des musiciens mais ba yemba banzembo batania to yemba yango biso nyonso ba yemba banzembo ya ba Romeo et Juliette to yemba yango ezala na bêtise te to kumisa to sepela na bango redia miss yemba nzembo libala après ça conseil ce que komina nous prêter ko wele la te ko bala parce que e osunga yo te et ça conseil donc bazaba éducateur ya masse musicien aza na bokesenité na pasteur aza na bokesenité na enseignant parce que azo transmettre message moko pona ko changer mutu siko obino bozo yemba lelo vraiment mundi bu ko tenir en rigueur tête otangi kombo na yo kaka te boza mo belé mais ba précision pene ali par rapport ya moi album ebimi siko moi basukola soki nini e sungate batuna yo pe ba yebisa yo oyo ba otala ba yebisa yo masa bongisa parce que ezo sungate to te ya bana biso nini to tika la ba jeune o to zate le lolobi to koma ba vieux to koma ba tata bana na biso baza mikele lolobi ba okola to tika nini na mutu na bango papa na biso muta yembaka biloko songolo pakala alobaka nini ate ya mboka nini vraiment ils ont ça la bien te na ba kulutu ba obozaka ko yemba bien lobby oui leki les lobo bungi pona nini esungate c'est un grand travail musique eza travail moko noble eza travail moko ya excellence mais boke nango bien image tika la bien lobby na bino tika la bien coup de chapeau en
par rapport à Banzembo Kala ezalaki qui vraiment éducatif par rapport à Banzembo Lelo. Banzembo Kala bazalaki vraiment koyemba, bazalaki beaucoup plus koyemba banzembo oyo eza koéduquer, ezopesa ba conseil na bandako na ba foyer, ezobongisa. Mais les contrats banzembo lelo bakotisi trop buzoba. Donc, bah te, bah bêtises sur bêtises. Donc, ils sont censés être parents par rapport à Banzembo Kalande biso. Demander que t'as la Banzembo na ba parents na biso, mais lelo jamais ba na mikie. Roko va nane dans un salon bolanda ba Banzembo en tout cas ils ont critiqué tes éducatifs. On a vraiment. Conseil ni no go pesa na bandeko bazo yemba wana. Neti mundibu auti ko bimsa soki matakwa soki nini bon papa vraiment intéressant pas vraiment justement mais c'est quoi conseil en général na ba o bazo yemba banzembo ya bien te wana, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon non conseiller bango kaka ba meka ko changer musique eza te bêtise, musique eza pona ko conseiller ba tout eza bêtise te. Bayembaka bien, bazana ba voix bien, ba meka ko améliorer ba musique na bango et ils ont beaucoup plus ba conseils pour na ba foyer, pour na ko bongisa to boy na biso boyembela bolingo mena ndenga bien buzoba vraiment batika ils ont ko éduquer musique na bango ils ont ko éduquer ba buzoba ba sokola matako ba nini, donc ils ont vraiment compris ça. Oh, merci beaucoup. Est-ce que vous avez battu balé au pesa mbote? En tout cas, napesi mbote mon cher que j'aime beaucoup. Et je salue aussi mes parents. Napesi maman na mbote, maman Geneviève, napesi mbote, maman Edo, papa Edo, napesi mbote. En tout cas, papa Edo, je vous aime beaucoup. Toutes mes sœurs là-bas, il apporte en tout cas Christelle m'a bien agréable. Bonjour maman. Bonjour papa. Obengami na kombo nini? Yoldi Diki Serouti. Serouti. Lecture nini oza nango ya musique na biso tozalaka koyoka kala o ya ba papa na biso ba grand frère ba Redi Amisi ba Stino na lelo oyo bazobenga maso 5e génération, donc ba ndeko na biso ba Ferré ba Fali ba Fabrigas ba donc mundibu différence nini et puis analyse na yo eza nini sur musique. En fait c'est vrai que c'est vraiment une énorme différence na bat na biso akala otoyebi ba na biso akala na baninga na biso ya lelo toyebi que na kala vraiment tout cas musique ba ni ko éduquer biso oyoki moi musique ya Redi et moi espoir na courage oyoki moi musique ya Kofi Koku et puis moi posa olinga même temps na musique okanisi oyoki moi musique ya na banisinani baza moi ebeli ya oui Bastino Lice ba Kester après tout le bas c'est vraiment en tout cas pour édifier pour éduquer quand même masse pour interpeller ba surtout ya Redi pour interpeller que non vous avez l'engé faut tambola boyer et puis c'est un espoir na courage pe ya koluka atankale nyote belaki mais vraiment ya lelo na soni poto le bilan na soni pona kolanda ensemble na famille kwa koya bolingo moi sinanga nko mingi lipeka na yo kutu soka tali mukwango na yo butu e koma tika tomti otanesa la moi soni bazo ko inventer mingi corps na sexe na musique ya lelo ba conseil ezati en tout cas vraiment analyse nanga na musique ya lelo malonga ezati na batu a mikolo kala kumisaki à part mais ba ile kanto saka ndenge azali ba oya kala otoyebaki ayembaki kukulelo ayembisa musisi taka différence wana o mususu ayembaki omba melo et comme non amataka na punda sipindenge nini nani pe bandaki na bien pe fabriquer atuka bandaki correct mais na kati na on atomoni vraiment mutaki moi musaka tingama zanango bien mais faut que boya suningi vraiment abandaki te. Conseil ni no pesa na ba jeune musicien wana bandeko na biso bazoluka ko changer lelo et puis na ba parolier oyo batekela bango banzembo. Conseil ezali que ba améliorer façon na bango koyemba. Bazali ba parents bana ba okola ba kakeno papa na biso ayemba ki bêtise na ba temps moko boye.
peut changer ma note na bango. Ce n'est pas édifiant chaque fois. Quand on a des bêtises, parole, il peut être que Lyon Zembo, c'est la analyse sur ça que non. Zembo a été que linga information qui peut na yembi en tout bakiango bakosala nga comme jugement nini. Bazonga muke na sima. Ndengo to mona ayembi nzembo sali 1 mois 2 mois asili na thérapie nini. Ezoko éduquer na mouvement master. Bazonga batala tout lelo qui moi nostalgie ya bayilo kanto qui moi ya papa na biso akufa ma vie beaucoup les sala moi bani mona mutu est-ce que bango ba tikala bongo ba changer batala sonité ko changer ba texte na bango na biyembe na bango sala comment parents mingi bien pe biso bien pour Congo et kende liboso o ce ko imiter ba couper décaler parce que comme aussi l'avant. Merci beaucoup. Siko pour na public oyo consommer banzembo wana ogoyi oyebisa bango nini po ba sanctionner bien bato bazo bimsa banzembo mabe. Ça la jugement bango mon côté. Public bazo consommer poison. Bombe retardement. Basala donc to boya na biso somba ba musique oyo ya mabe. Mais zonga mitana nzembo na sombi yango pour na kanisa fifi na kanisa mami na kanisa yoldi. Mais éduquer na on a tout ce puissance passe faut comme la aspirine. Papa l'impola la pongi quand ni bêtise na bêtise en tout cas public vous avez la conscience vous boya payer tout boya payer en gros toi battu tout boya. Merci beaucoup. Merci papa. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ekibumba. Obengami na kombo nini? Nga benga na kombo Jésus pour l'enfant du pays des métiers noirs supersonique attaquant des pointes de base on a confiance. Merci supersonique Jésus tolingi to yeba moke analyse na yo par rapport ya musique oyo tozalaka koyoka. Ya bandeko na biso ba redi a misi bastino mubi donc ba clan wana nyoso tout ba Kester ba docteur Nico ba voilà ba evoloko ba mbonge na oyo lelo bandeko na biso bazo yemba ba mundibu ba ebele ba nyoso tout wana voilà. En tout cas franchement mon frère ça fait très mal au cœur. Banti valeur modèle wana. En tout cas, le tout monde a dit, on va faire une dépravation de mœurs. Donc, on est acculturé. Vous comprenez? Donc, l'opinion sur pas être un ango et pas d'abisso. Pas d'abisso, ça va bantou. Tout le monde a l'origine d'abisso, la racine d'abisso. Parce que bango, bazan a n'engue na bango bazo vivre. Nous aussi, on a notre façon de vivre. Alors, il ne faudrait pas copier mundele tina suka tina basevo ko landela ka mundele. Non. Vous comprenez le boy. Petit c'est comme le quoi bonjour na minoko bato. Vous comprenez mon frère? Donc, comme on dit que l'homme mobile, on va mettre au qui n'a pas aux humains au bail. Ok. Tant qu'on a tant qu'on a qui wana ba msia kalawana. Azoye melo ko ça sens et ça na thème peso que ndenge longo bani. Peso na ba étape bien structurée. Mais là ça ka bo muta koti ba mo ki boutique bêtise bandi. Et là on va yembe ça té, message mo ka passer ça té, et là on malunga et ça té. Donc tant que autres surtout Sony na ba para ba fa na sa ma ka bo papa bah moi système bandi ils m'ont montré la gauche droite bah t'es dans comment vraiment pas changer donc et ça la sonne ma case en tout cas tant que kala mais c'est que nous bêta mandenge logo bani pe ba cri ko bois kabatu c'est qu'il désordre boité au moins la musique mutu ezate ba kolosate oser ba tête sur mutu à côté ne kato ba so mbaka bo en pêle-mêle donc l'essentiel ba bêtise on a ndé ba toi c'est plein nango et puis ba boka mabanga na bango po ba sur le côté mais balobi bino pe public bo sepela ndega na biloko ndengo wana mais mon frère Baloban en français, exception et manque à rater. Il y a toujours des exceptions. Vous comprenez mon frère? Et ça n'a pas tout. Oh, c'est mais qui n'est pas normal parce que l'homme m'a bendé le logo, ils ont ma bendé malam. Mais eux ils ont malam, on est tiré à miss. Aïe, moi bien. Exemple net, c'est un zémo moi rédi oyo yebi oyo koiko éduqué bato atamuke. Bon, d'un côté, il y a net c'est choix moi aussi. On a pas fait dans le canto, les fois de motos ranaï, to couper ranaï, mais libala. Tunatsango mama Tunatsango babetela yo na masolo donc siko wana siko alinga ya loba nini na nzembo libala donc mutu oyo allié na nuté donc allié akokina nuté donc azana na makokite koluka ko so ba risque nté ozo mo c'est pour donc faut être prêt pour s'engager pour moi bato le bikedi quand même yo zo mona bato na parler vraiment na abandon de mes bikedi na parler donc nzembo ne yaki ben éducation mais ya ko sakalate donc te mezo lobela déjà alobeli tout yaki nzembo moko donc et na profondeur moko ya makasi ya blaguité lelo banzemba bongo eza banzemba bongo eza moko mais en tout cas la majorité yaka ki boudiki bêtise na ndenga ko sakana te donc mawatru conseil nino go pesa na ba jeune frère wana bazo yemba lelo banzembo wana pe ba parolier o batekela bango
franchement parlant, personnellement, je suis jeune, mais je genre je n'apprécie pas vraiment. Mais quand tu as coupé ça, ça est fort. Il y a avant jeunesse ya lelo o bazo ka nzembwana eza pona e bongisa to e bebisa. Ça fait très mal au cœur. Pourquoi? Parce que il y a plus de thèmes, ça n'éduque plus, ça n'apporte plus rien. Bah c'est l'effort même que succès ça bien, mais finalité anime. Et là il besoin passer comme message. Et ça quand bêtise. On m'a comme bina kuna moi là azo e bloko mo bodon mo les na sensité. Moi na mon il y a 3 ans 4 ans. Au talibo et puis bah par exemple moi na normal. De comme dans normalique. Donc moi je me dis que ça fait très longtemps que comme là moi ils ont faire remplacer bloc comme B. À toi vraiment nos musiciens doivent faire un effort. Donc mais quand choisir bah thème na bango et puis ça va thème moko eza profond. Ce qui au lobby oyo ka lelo musique ya génération wenge. Oko préféré BCBG 4x4 maison mais oyo ezalaka ya bango nyonso. To oko préféré peut-être 2 ou 3 années ya tant basala qui séparation. To au préféré oyo ya lelo. Bon, en fait, d'abord, premièrement, là, ça qui est vraiment fan de BCBG 4x4 tout terrain. Donc, on va ensemble. On a des bêtises, il y a qui t'es. On a soumis ça dans le babina. Ah, mais on sentit que nous les sommes bêta. Dans sentiment. Bêtises, vraiment, ça te va me thème. Donc, va me la moitié, moi, va me la nar, va me la solo, vanini. Maintenant, va me pepe à Sika. BCBG, fan de sous ma solo, mais bêtises, vraiment, ça l'a arrêté. Pour sentir, moi, son seul côté. Net tu été bon no molanga na bato yo bazaka on se comprend nzembo ezo pesa donc tant sila na ngwasu me koti on m'a que non bêtise ça te me ngwasu ma et ça la moi bien quoi moi vrai bien bon lelo ah lelo bra s'il faut le bla en tout cas ma koti buru va changer voilà en tout cas il faut faire l'effort vraiment ko bongisa succès ça nangu bien ndule beta makitoko on va boba west af so ne te rien Congo nde ifungoli ndule wana nyonso na Afrique et on de pesi bango goût. On est au monde bango so musique na biso ba baluso ba bunda et ba yembelo côté animation mais vraiment base berceau ya musique des Congolais étant na Congo. Merci beaucoup Ndeko Jay-Z Supersonic. Ah merci beaucoup donc très gentil. Tokos. Ah vraiment toloba nini to sala nini bino moko bolandi ba interview ya batu bolandi ndenge batu balobi na tina ya musique na biso ya lelo. Est-ce que musique yango to continuer nango kaka boy vraiment zo sungate. Ezo sungate, chers amis, hein? Ba musicien na biso ya Congo, to lela bino fort. Ya GT, to lela bino fort. Po to koyipe ko meka oyemba bo sentir que to lela bino, to lingaka bino. Tala na musique net pena le marqué yemba ki pena tango ba longwe na maison mère album wana ya le marqué. Oko jija ngona nini? O finga ngona nini? JDT Molopoe. Oyembi pena école. O izongi sa bato ebele na ba réalité. Hein? To jija ngona nini? Mais so sali mabe en tout cas ndima to yebisa yo ke maso zo sa mabe soigner. So soigner ça elokote e sunga. Vraiment o sunga. Talibo talima makambo to loba est-ce que to sali mabe to fingi mutu to fingi te meto senga nde to bongola. Hein? Mo ndenge na biso ya bozalani. Oza mukolo, oza muninga, oza leki, ozoya na musique, ozoya pote ya biso, ozoya po biso tozwa. Eza définition ya musique eza de combiner les sons agréables. Agréable en wapi à l'oreille. Mais so comme lo mo bo comme désagréable. Mo bulut. Bo vandi bena na bana bobanini, bou plein les na TV ba luka télécommande pour changer. Et ça a bien été hein, talibo talima. Et ça la bien été. Et ça a bien été vraiment tomeka au changer. Voilà to komi na suka émission na biso hein ezalaki ya bino ekibumba yeyo oyo ya bino penza. Voilà donc to komi na suka tozanga te ko pesa ba mbote na ba nyonso tu ba sepelaka na biso pe ba oyo ba encourageaka biso ba tindela biso ba message makambo ebele to tozana contact o pesa bino mbote to pesa bino te pona nini to pesi papa Alphonse mobile ya mama Rit na France to pesi yo mbote. Topesi les grands producteurs Papi Moussoui, hein, Papi Moussoui na Londres, les grands producteurs Topesi Ombote, vraiment tika bambote na yo comme la yo Topesi maman na biso Brigitte Tabou, maman Brigitte Tabou yo na Allemagne Topesi Ombote place Ozali, Topesi ba nyonso tu bazolanda biso Mbote Topesi Emani Wenge oncle ya moto Topesi Ombote maman nanga Claire, vraiment place Ozali bambote ya trop
kuna na France topesi mbote vraiment kuna na États-Unis na Claude Lompofu ya mingi ya olobeza te tozongi kaka komartele moke bandeko na biso ya ba musicien beau changer pour ezala bien. En tout cas so boyembi na bino ata boyembi na bino bolingo mena ndenge mo ya bien et osunga et osala pe bien CD était kama voilà yango nde tozaki nango comme message na émission ya lelo bongo tokutani na chaîne émission mais soki ngana bino tomonana ki boye eza na makasi ya Bobo Gigal oyo a se transformer lelo alongwe chroniqueur a se transformer pena na cameraman po eza pena EHP nakati ya EHP multi-service toujours talaka ye moko Edo Amani recto verso avec recto verso ya Edo Amani bana na ye tout bakita pena donc masolo tout carré. Glory be to God.